Original. Original. Mbote bandeko na ngai ngawa bino Jean-Paul Jamba naidi susu lelo na émission na biso tolobela santé po na masolo etali cancer colorectal. Cancer colorectal nde biso mingi tobengaka cancer ya colon. Alors cancer ya colon eza nini et puis colon yango eza nini? Colon bandeko na ngai ezali musopo oya munene o biso toza nango o ezobanda na o babengi colon ezosuka na rectum. Donc colon na français balobi, les colons et les rectums forment les gros intestins. C'est-à-dire dernière partie il y a tube digestif. Donc si on a physiopathologie nango. Donc boyebi bino soke toliaka so biloko tolie et qui est estomac. Après estomac, toza na partie mususu babengaka intestin grêle, kuna de sikoyo organisme na biso nzoto na biso ezako pona biloko babengi nutriments o eza utile pona nzoto na biso ezongisi yango yango epesa biso ba vitamine epesa biso ba protéines. Siko biloko oyo organisme to nzoto na biso eza na tina nango te nde babengi ba déchets alimentaires, ba substance inutile wana ekiti ti na colon. Et les na colon na forme ya semi-liquide. Ce qui est comme la forme à semi-liquide, c'est que na colon oya munene partie à suka et kamoliango lisusu et récupérer maï et récupérer ba vitamine K après et boire kango sikoyo pour ebimane tibosoto. Bon, na ibsibino colon musana ngo yangwana ezo absorber maï et puis ba déchets et poussiango pour ebimane ti sel otolobaka banyei na biso. Donc siko colon yangwana bande kona bande lisusu colon musana nango yangwana et kamoli lisusu mai et récupérer quelques mai na ba vitamine K et boire kango na rectum. Rectum de tobengaka ampoule rectale. Siko ampoule rectale les années moins réservoir moko boye et bomba kaba bosoto na biso. So siko bosoto o ki posa o boire ka bosoto libanande et bimi siko na anus. On les a pour comprendre le fonctionnement. Bon, si que par rapport à cancer et à colon. Cancer à colon, ils ont se développé à partir de cellules ils ont tapissé parois internes. Donc, nakata bomochopo na biso mnenoana, cancer à colon et se développera nakati, libandate, menakati. Donc, et outra mingi na biloko babengi polype adénomateux. Polype wana bandeko ezanini. Polype eza ba poche ya mike etondi na nyei. Na kati ya colon, yango nde eyaka komema cancer. Cancer nyonso eza unique bandeko na nde biso nyonso toza unique, mutu na mutu aza na ndenge na ye. Sikoyo pona ko localiser cancer, donc détermination à localisation cancer nde ko sala ke traitement ezala suivi ou pas. Si comme on a cancer à colon, bon on la définition ils ont couché ça quand tu vas cancer non sur prolifération il y a ba cellule maligne et ben la place moko n'est na ba polype après écotambola il y a un débat ko ben la métastase mais d'emblée là il s'est bien que cancer à colon ce qu'ils a dépisté tôt 9 cas sur 10 est guérissable. Si ko bande ko ba signe nini o ko mema mutu akende ko consulter monganga pona ko yeba soki azana risque ya cancer ou pas. Développement cancer ya colon eza parmi ba cancer oyo eza ko se développer na bopetenyo sona malembe. Donc cancer est cause à les os développés pendant 5 ou 10 ans aux os ebana ote. Et on dit siko ba signe mingi oyo tindaka batu na consultation ezali saignement so mone toko sala kakanao au moni ba makila. Donc, makila wana siko, il faut faire la différence entre bateau bazana ba hémorroïde. Tout ça, l'émission peut pour na ba hémorroïde dans ba de soya. Bateau bazana hémorroïde, ba comme on a saignement na ba sel. Mais wana woni point de départ au yebi.
mais au nazolo bezali ki osali kaka no normal avant de tirer chasse d'eau otali omoni ba makila wana il faut mona mwanga nao ba diarrhée oyo ezokatana ekei ezongi pe eza signe mususu omona mwanga nao besoin au babengi en français besoin pressant et continuel d'aller à la selle, donc particulièrement le matin. Donc ce rosa na posa ke okende ke kusala selle, okende kusala kaka, okende toilette mingi et surtout na tongo soki ezaki na habitude na ote, il faut que nous mona monga nao. Ba spécialiste bazota la makambo ya tube digestif nyoso wana, ba benga bon ba gastro-entérologue. Donc ba spécialiste amu bazana ba hôpital nyoso. So monika biloko ndengwana zwa rendez-vous na benga senga médecin nao akomelo lettre que nous mona gastro-entérologue. Bon na yebisi bino ke bato yo bazana problème ya basini toujours eza anémie. Anémie oyebi ke baisse ya globule rouge à force ya ko saigner ata eza non invisible. Ozomona te soko komo komake to hémoglobine nao ozokoma anémique yeba ke il faut que nous mona médecin nayo et cause la risque cause un problème à cancer ya rectal. Et puis fatigue na perte à poids. Fatigue et zarganamo. Mais ce que comme fatigue aux autres limbisaux que ça les sur le côté et puis aux autres perte de poids bande konamai il faut que nous mona mona. Tout saignement chez un patient de plus de 45 ans doit être exploré. Donc ce que qui c'est 45 ans bande konamai, ce que comme un saignement aux autres saigner to ozo sala kaka makila na kati il faut mona monga nao pour ba dépistage koma to kotana na suka ya émission siko monga examen ko salelo akotindo el posio ezali coloscopie bande konanga ezali examen nini ezali kaka tube moko oyo gastro-entérologue a utilisaka instrument wana ationa sima avant préparation ezalaka akopeso 1 litre to 2 litres ya produit babengi colopeg ba produit za modèle ebele omeli po esukola kolonao après yesikoyo analisio ou asali anesthésie loco-régionale ou bien mingi balal ça rappelle batou général après accueilli atali kolonao okomona na suka examen ko yebisa bino ozaki na ba polype ona yebisi bino wana eza ba poche na mukusi ezaka ba poche etoni na bakaka yonde et yaka ko se transformer en cancer ako yebisa bino na ba polype ebele na longoli yango. Voilà, donc les abinants, il y a médecin beaucoup solo là. Si comme on a un facteur de risque, au cause de cancer, il y a colon ou normalement colorectal. Les causes des cancers colorectal ne sont pas toujours connues. La plupart des cancers semblent être les résultats complexes de plusieurs facteurs. On a donc cause ya cancer à colon bande konanga tililo et banité comme ba cancer mingi mais siko bazolo bake bato bazana ba risque ya cancer ezali bato yo nazotanga ya bino ba critère amo donc critère à liboso ezali hérédité critère à mibale za choix ya vie na yo donc hérédité za que ceux qui na famille bato bazalaka na maladie wana to babela cancer yoko salamo pe ezali ti antécédents familiaux que na famille na bino soki mutu moko to papa to mama to ya to leki akufa to atsala cancer ya colon yo poko za na risque donc nyoso ezaka pona bokebi to mikebisa to midengela choix ya vie bandeko na ngai lelo bakoma koloba choix ya vie po lelo tozana ba renseignement mo ebele émission o tozo sala ezali ko kabona mayele émission o nazo sala na bino et ça pour nous prévenir bino et en d'autres va comment parler mingi lelo des choix à vie pour mutu aux informés mais yomoko kopona zéro kolina et on des choix à vie ba émission ba bon na cancer pour nous éviter ba cancer ni tia colon éviter masanga pour nous éviter cancer ya colon éviter les kaya au babengi tabac pour bande konanga na yebisa bino émission mususu que na parcours nanga mobimba na ba conférence to assister
na ba courte pesi na ba courte tangi na makambo to tangi na tikali komo na bénéfice ya cigarette te bande kona ngai tabac na tikali komo na bénéfice nango te tabac ezo buma nyonso même pour na cancer ya colon tabac ezo buma ezo bebisa tube digestif mobimba boyebi tube digestif e bandi na munoko ti na anus tabac ezo détruire nyonso. Donc consommation excessive et alcool les appels bien. Alimentation riche na graisse tona nyama. Bon, par conseiller biso pe que kolia nyama rouge mingi pe ezamabe pour na ba risque ya cancer à colon. Bon, il faut qu'on limite kolia nyama rouge, il faut qu'on limite kolia ba graisse. Cause la peine activité sportive. Activité sportive. Nazo bisamino mikolono so bande konanga na émission que moi ça marche ezala. Activité sportive ezali important na makamnyonso. Boko mona na ba maladi mususu toko tanga que na tango zo sala activité sportive, na tango zo tambola muke, tozana massage naturel au bazo na péristatisme. Donc ezo mema bol à partir estomac, ezo sala massage ti okomona mutu ata na toilette zo kende bien sans ba constipation. Kotambola pour okovanda kam ovandi na tongo ti na poko te sans bouger. Nzoto il faut bouger. Moi activité on a eu sabino bande kwata moi marche au longue makolo tigard ozongi tous les jours et vous ça bien pour la santé et vous allez très bien pour la santé non. Actualité oblige, c'est samedi 7 avril 2018. Mon invité dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote, ça sera Guy Michaud Wanzo. Bakongolais nyonso ndenge nasengi bino na ebisi bino ngai ndeko na bino Guy Michaud Wanzo le 7 avril nakoleka na epa Papa César nakosenga na bino bakestion tout mpona bandeko balingi président Félix Tshisekedi auti koganye élection ya congrès na biso UDPS ye nde tokoma président ya Congo. Alors nasengi na bino boya le 7 avril bozala ebele na bakestion bokotuna na baconseil bokopesa mpona bémission mpona émission wana. Alors nakoyebisa bino bokemba na baprésident oyo ya baétranger baprésident étranger baza kodistraire biso bazopie mboka na biso. Alors nalingi le 7 oya kotuna na bakestion na émission Papa César ozokomprendre baprésident ya baétranger bokemba na bango ozokomprendre apesi omongo na kovote ete okomprendre yango nalobi na bino ke le 7 dans une émission Papa César napesi lelo bamoto tokutanaka le 7. Guy Michaud Wanzo ndenge boyebi azali la bouche autorisée ya Félix Tshisekedi awa na kati ya Paris. Arozala wana po na ko répondre na ba question na bino nyoso. Samedi 7 avril 2018 Mutu Azangate Guy Michaud Wanzo la bouche autorisée ya Félix Tshisekedi a ko répondre na ba question na bino nyoso po na makambo ya UDPS pe na makambo ya mboka ya lobi Félix Tshisekedi Mutu a ko remplacer Kabila na pouvoir. Est-ce que vous allez d'accord
ba o bazali d'accord ba bengi ba o bazali d'accord te bo benga biso samedi à partir de 14h jusqu'à 16h au 01 64 38 54 68. Original. Siko bandeko wana napesi bino ba risque. Risque donc siko traitement nango nini traitement ya cancer à colon. Pour l'instant traitement makasi ya cancer à colon ezali chirurgie donc autobengaka opération. Siko opération ça modèle mbale. Opération liboso eza babengaka cystoscopie. Donc c'est-à-dire que chirurgien a décidé à ça la deux trous à ça les trous où il y a beaucoup de ça instrument na trou sous soit benda partir de la maladie. Normalement, il s'est là quelques jours, moins d'une semaine, mutabimaka. Et puis intervention en balai des chirurgies au pensa opéraka. Donc à supprimer, à opérer pensa à kati partir au cancer des ali à longoliango. Si quoi partir au cancer à longoliango, si quoi ça dépend ya mutu na mutu. Pour mutu mutu à cause na partir moi moulai, si quoi ba chirurgien ba kataka après staff bien sûr, à 4 mois partir wana après à coller moi parti à protéger pour la cicatrisation à sali au babengistomie, c'est-à-dire que à fungoli à bimisi moi parti à colon di banda pour kaka et bimakawana yande babengistomie na colostomie. Donc ou bien à longoli ndambo à colon mobimba si ko colostomie wana ezalaka ou bien ezali temporaire et que ça là 1, 2, 3 mois après cicatrisation à zone ici conduite normale. Comment ça nous kaka nous na anus comme il faut ou bien musu c'est ça permanent. Neti cancer ce que zui neti partie on a bengi rectum on a ebisimino qui ampoule rectale des ali neti réservoir ce qui déchet côté il y a mon dit quoi partie ampoule wana nde ebimi na anus pour nako bimisa boso tnabiso. Si ko nyonso wana ça dépend ya localisation et cancer place les amis. Voilà bande konangai ce qui est intervention ici médecin à rotinda bandam ndambo azui na partie à kati na examen ya onde ce qui boki balobi anatomo pathologique ezali examen o batindi sous na recherche pour batala ce qui partie etikala ezana risque à métastase ou pas. Si ko batala do babengi évolution donc objectif est pour la évolution la maladie et puis ko décider ce qui va compléter le traitement au babengi chimiothérapie ou pas. Na ipsa bino la bémission sur chimiothérapie ezali traitement pour ko éviter récidive to traiter cancer à partir de la perfusion. Yande babengi chimiothérapie. Voilà, prise en charge à cancer, et global, hein, ce qui va découvrir cancer, et ça médecin Azali, assistant social Azali, psychologue Azali, infirmier Azali, accompagnement vraiment Azali, Yabatu et Bélé. Si quelques chiffres pour le cancer colorectal, tout cancer autobien, un cancer de côlon. En France, le cancer colorectal et zozoa mwasina mobali. Cancer colorectal ezali deuxième rang ya ba cancer o ezoboma na France. Et puis na ba pays mingi. O cancer colorectal ezali deuxième rang, deuxième cancer le plus fréquent et pas ba mama après cancer à libellé. Et cancer o kaka ya colon ezali deuxième et pas ba papa après cancer ya poumon o ezoboma. Donc, à partir âge, il y a 50 ans, des cancers, il y a mingi. Bon, le nombre de décès par an, ils ont PBD 43 000. Namboula, au Bazokoufa, papa 23 000, maman 19 000. Au Bazokoufa, tous les mboula pour le cancer et à colorectal. Âge, où ils ont comme mingi, ils ont 71 ans, au Babin à 71 ans. Donc, on a eu le nombre de nouveaux cas. 43 000. Tous les moulas, nombre de nouveaux cas, 23 000 et pas papa, et puis 19 000 et pas ma maman. Par contre, pour Nabadessé, total, l'année est à 17 833.
mibali bazokufa 9000 et bamama bazokufa 8000. Donc basource on a zui eza na dernier rapport il y a Cancer de France édition ebimi na 2017 ans. Ende na zui information sana. Alors bande konanga pour la conseil. Pour la conseil na zui sebino que conseil l'équipe dépistage ezate. On est tous sur la boye de na ebisibino eza maladie moko silencieuse. Et que se développer dans notre nom 5-10 ans aux eaux mais elle quoi au coma et comme a mis trop tard dans le stade moko avancé. Il y a un monde dans un petit exemple la place de Vandiawa mais na base dans ba pays nous so makamango comment dépistage à partir de 50 ans 10 74 ans et zali au félé et ça gratuit tous les 2 ans aux en a droit au salle dépistage il y a cancer colorectal. Un cancer colorectal découvert tôt, c'est guéri 9 sur 10. 9 cas sur 10 est guérissable. Il y a une négligence mingi des obo mabiso. Il y a un en France, tous un document oyo, des pliants oyo. Montunyon sazo zongo, na boîte aux lettres, bazo tinda, des pliants oyo, bakomi, vous avez entre 50 et 74 ans, le dépistage du cancer colorectal tous les 2 ans, c'est important. Omoni dans yango donc ezali bazoti de la mutunyoso o azana sécurité sociale sur 50 ekoki o kozana boîte lettre non batindelio babi kende au sala dépistage et ça ofele yana ebisibino médecine ozo ya bande konangai ezali préventive ya onde mama la ngazaka na raison na conseil azolo ba papa demba kinde kamanya mase na kitetela papa nzoto makasi le kilo sona mbisi na nyama. Donc prévention bande konangé les kinyoso. Tous en abokebi au komona to vivre plus longtemps et en bonne santé. Merci et comme balasima.